Ma mission TV, le miroir du monde. Bika. Et ça adage simple. Et ça adage simple. Nani a dit bela likasa. Mais muto dini na mai. Muto dini na mai ko dembe même na likasa. Nani a dit na mai ya zoluka likasa. Na lobi muto et ça adage. Yondo ko adage on va dire ko classer en place yo lingi. Ah bon? Oui, la veille est la preuve par excellence. Il y a un monsieur qui accepte. Abimbongo eze pa na ngai. Déjà koki pour bakanga muibi. Changer de forme pour dire que c'est 49 millions. Automatiquement dans la chose du droit. Procès à 57 millions et quoi qui déjà. J'ai été rodé par des professeurs, éminents professeurs de droit. Hein? On a autant de bango parce que nous avons un juriste, nous avons produit à ILK. Donc automatiquement procès à 57 millions n'a plus de place. Dans ces procès, il y a à boire et à manger. Si aujourd'hui les coalitions s'organisent, c'est grâce à l'appel de Joseph Kabila. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Naye li susunga no gloire bosobe outrement dit bosobal. Ndenge na prometa ki bino ke non nazo kota na FCC, nazo kota na PPRD. Effectivement pe na koti na PPRD. Donc toza awa après ko yamba bandeko ya INC, bandeko ya IDPS, na yambi pe bandeko ya FCC pour que bango pe baloba. Donc jusque là na procès na maman surtout ndenge zoleka tozo kaka bazo visé président de la République. Bazo visé toyebite nani azo visé président de la République. Est-ce que za lamuka? Soke za lamuka ba bemba ba fayulu ba muzitu banani baza wapi? Soke za lamuka te, c'est que za FCC. Or toyebike non. Bokonzi eza entre INC cash na FCC nde bango to bazana bokonzi. Yango sans plus tarder tozokota na vivi ya sujet na biso ngawa bino gloire bosobe autrement dit bosobal na tamboli na ba volding tuka na Derrick toza awa na Jiskinzola to tamboli awa tozo sala émission na ya Akam oyo alliance ya ba kabiliste musulman tozana ye peut toujours développer na ye ba sujet moko awa ndé a ko se présenter et puis beaucoup ye ba ye pour nation na présenter peut-être et kozana ba ndenge moko boy. Bonjour papa. Oui, bonjour monsieur Gloire Bosobe. Nga ezali moko abino Imam Jafar Oazali secrétaire provincial ya Akam PPRD ville province ya Kinshasa. Oazali cellule de base lelo na République démocratique du Congo oyo ya PPRD oazali ya munene eza implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et puis na reprofiter na saluer bande ko na biso ya Akam PPRD o bazwami na Goma ba bazwami na Bukavu malgré ndenge mouvement esalami wana ya kokabola bino ba direction mibale parce que beaucoup maki déjà belé mingi par instruction ya yemoko mokonzi na biso excellence Moussa Mondo Sadir oyo azali moko ya ba cadre ya PPRD en général quoi. Na mukuse avant to kota na kati ya procès imam je crois que non yo pour landa ki procès loko la batunyo so tout ndenge tozo landa procès tango landa ki procès lo biti ndenge le kakina tinenge kende ko suka yo moko analyse na yo en tant que politicien en tant que moi na mboka analyse na yo par rapport à procès et zanini d'abord. Bon procès naturellement nako lobelo ko moko bato sengeli baye bananu casquette nini tozo bimaka nango na TV naturellement nazali moko ya ba membre ya PPRD alors viba formation politique ba café politique autozui na ba cadre na biso ya parti PPRD notamment Emmanuel Ramazani Shadari wazali SP na biso secrétaire permanent na autozwa kamikoleleki na ba éminent professeur oya biso ya PPRD na bandeko na biso oyo mususu baleka ki liboso ya bakonzi na biso le vieux Henri Movasakani azwa kitana ya ko former biso concernant ba événement ou ba éventualité politique. Vraiment, au nom et à partir nangai jusque là, à vie mon côté zali. Parce que le procès est en cours. Kopé ça à vie mon côté et qu'on a automatiquement le colonel
tolingi to tia loboko na kati ya procès au justice aza libre na séparation à pouvoir azo sala musala na ye oyo sengeli asala. Mais étant juriste personnel wana ngamoko eza avis à partie te. Eza avis à partie te. Avis na ngamoko juriste congolais na vandi na landi procès ndenge kei. Vraiment dans ces procès il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, c'est-à-dire na ba analyse simple. Le monsieur Vital Kamerhe, directeur du cabinet à chef de l'État, a poursuivi pour détournement. Ndenge et Komami. Et puis le montant est connu. Était connu. Parce qu'il y a beaucoup de nuances là-bas. Le montant était connu de 57 millions de dollars. Là, c'était connu. Mais après un moment, ça changeait de forme pour dire que c'est 49 millions. Automatiquement, dans la chose du droit, procès à 57 millions et quoi qui déjà. J'ai été rodé par des professeurs, éminents professeurs de droit. On a autant parce que nous avons un juriste, nous avons produit à ILK. Donc, automatiquement, procès à 57 millions n'a plus de place. Wana tolongoli axe wana. Kaka na même procès, tout le monde va tout baye balobi ke ils ont 57 millions, 49 millions PT, ils ont 60 et quelques millions. Donc, il est déjà flou. Donc, c'est un professeur Nabiso, Oyo, Bakambi Nabiso, Oyo, juriste, Mikolo, Bazali, Liboso Nabiso, Batalango Malam. Tolongo na anglais wana. Tu as un deuxième angle. Wana za vu na ngamoko, analyse na ngai moko étant juriste. Mais ils ont influencé et loko moko te na kati ya procès, to na kati ya dossier. Juste nazo pesa. Ba remarque na moi la tangi pe quand même droit na ko pe ko pesa ba vina nga tangu na koza na contrariété na contradiction na nani na ba juge mais na katia avis à juge droit na ngai na tangi eza na impact te a ezali tozo solo la entre ba congolais to meka ko éclairer lanterne ya ba to ko zonga par rapport ya mbongo ekei wapi mbongo wana 57 millions ekei wapi. Il y a quelqu'un qui accepte M. Jamal, l'entrepreneur, homme d'affaires, commerçant, donc il est tous les messieurs. C'est lui qui dit je suis innocent. Donc je vais mourir. Le monsieur naturellement a accepté. Là vraiment je ne mâcherai pas des mots de citer les noms de mon professeur qui a donné un cours vraiment pertinent, cours moko ba perception à l'université, précisément à ILK, par un professeur que je félicite aujourd'hui. Je me suis retrouvé par le nom des profs Yvon Babou. Le prof a dit dans un cours intitulé l'administration de la preuve. Dans l'administration de la preuve, c'est mentionné la preuve par excellence, c'est l'aveu. Ah bon? Oui, l'aveu est la preuve par excellence. Il y a un monsieur qui accepte. Abimbongo eze parangai. Déjà koki pour bakanga muibi. Parce qu'il est lui-même responsable de dire que non. Mais moi je remercie mon professeur. J'ai vu quelque part l'aveu par excellence. Quoi? La preuve par excellence que vous avez dit. Manifester au grand jour, n'a pas le donc dans la classe, on a mis ça, mutumoko ndimi abingande na zwaki 57 millions de dollars. Déjà, ils ont déjà ba preuve moko besengeli ba ndeko na biso, ba ya na biso, ba kondi na biso, ba o bazali ba préséant. Na makambo etali droit. Moi je suis pas avocat, j'insiste. Je suis juriste et non pas avocat. Je peux au moment opportun devenir avocat, ce qui n'a lingi na se présenter na barreau, na sali test na ngai, ce qui va admettre ngai na zui, na comme avocat, mais du moins je suis juriste, donc juriste formé, licencié en droit. Plaidoirie oyo Vital Kamerhe salaki na suka. Batu ba bengi ngai Bosobal Gloire Bosobe ba lobby ebele. Ba misusu o alelisi biso papa bana basi minga. Alelisi biso papa boena boye. Bon, selon yo est-ce que et bande comme misusu bazolo ba discours politique
Et c'est là qui te que nous allons la justice. Yotango yoka qui plaidoyer non na suka vanto kota na makambo yo alobi que non c'est pas moi qui est visé, c'est pas c'est plutôt le chef de l'État. Avant to kota kuna plaidoyer ya suka wana. Yo au juge qui a ndengeni en tant que juriste. Bon, jusque là il y a présomption d'innocence. Ils allaient droit et à détenu. Mutu nyonso bakangi o nanu basambisiete. Attends la présomption on a innocence jusque là. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut pour sauver sa peau. N'a un avis contraire de quoi lobby, ameki ko exposé souci naie peu fort mais oye à monnaie le procès, ou on est engagé vraiment yemoko. Mais sur ce procès n'a pas souligné le komoko pour batuba sa loko babosana. Vous allez remarquer dans ces procès de 100 jours, il y avait des rubriques, notamment il y avait la construction des maisons préfabriquées, il y avait l'histoire des sauts de moutons, il y avait plusieurs rubriques d'éducation et tout. Mais au Komona, la rubrique Moussous Bawatangangote, n'a révélé Batelo Komoko. À chaque fois dans les canaux d'émission, il y a une autorité morale. Où ils allaient les Raïs, Joseph Kabila Kabangi. Quand on vous disait avant que c'est un messier qu'il faut maintenir. Pardon, Zelanan. Nanu to koti kuna na katite. Raïsa yo sala nini awa. C'est comme si na makamunyo surtout il faut intervenir car kombo na ye ayo sala nini awa. Raïsa koti nini. Bokwa ko kuta ke programme oyo ezali na mwa soubassement juridique o batu bakoki kolanda na ndenge ya état de droit. Ezali kaka makambu ya ba construction ya bandaku. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Raïs, qui était l'origine de la construction de Bandaku. Alors, comme soubassement ezalaki, de manière constitutionnelle, de manière juridique, dans le ministère CONI de développement rural, dont on avait vu M. Bitakwira, l'ex-ministre, s'est présenté. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une base juridique solide. Oh, beaucoup de gens qui ont la justice. Mais monsieur Tigari n'a pas vous comprenez que Kabila n'était pas n'importe qui. Donc, messieurs, je vous le confirme. C'est pourquoi moi je dis avec cette histoire de kabilisme, c'est l'idéologie. Imam, ozo continuer. Oui. Oui, deux fois, bozo lingaboti à moi mbilinga na mutu ba peuple congolais, bino ba politicien. Tozo arrivé à comprendre été. C'est le programme d'urgence, il y a chef de l'État, il y a 100 jours. Non, c'est le programme, il y a directeur, il y a cabinet. Lelo oyo eskomi susu oh non yo pozo lo bawa eza programme oyo etikala ki na tiroir il y a chef de il y a autorité morale il y a FCC monsieur Joseph Kabila le sénateur Joseph Kabila oui sikoyo bozoti ya nini na kati ya mitu ya batu toyeba au juste eloko nini oui, c'est là où j'amène j'amène les gens à comprendre que Kabila n'était pas n'importe qui. Et il n'est pas n'importe qui, il est l'autorité morale de tous les politiciens congolais. J'insiste. Pourquoi? Tout ce qu'il a eu à faire laisse des traces. On parle aujourd'hui de saute-mouton, mais sans oublier qu'il y avait déjà des saute-moutons sans bruit. Oh, Kabila Salaki. Wapi. N'a pas ma tête. Il y a des saute-moutons. Mais sans makelele. Asana Lugumbashi. Sans makelele. Baloba ki lobi na procès que non ba dossier wana ba ni etika ba trace te o ya chef de l'état mais etika trace non arrêtez avec ça, c'est du fanatisme pur et simple. Le chef de l'état sortant, hein, l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, il y a FCC hein? L'autorité morale il y a des politiciens nyonso FCC. Il y a FCC. Moi j'insiste il y a des politiciens nyonso. Du côté cache mais bazan autorité morale na bango yo monsieur Kabila autorité morale il y a des politiciens nyonso. Détrompez-vous. Si aujourd'hui les coalitions s'organisent, c'est grâce à l'appel de Joseph Kabila. Nandenge abengi bango bazalaki minoritaire. Alors, dans la démocratie, la minorité n'a rien à faire. Il devait se rallier à la majorité. La majorité qui est Joseph Kabila Kabange. Il a appelé les gens de Cash
pour les intégrer dans la majorité. Pour aujourd'hui déjà la coalition. Coalition dans la minoritaire. Mais je voulais les même coalition en FCC cash. Baza toujours minoritaire. Alors pour l'amour de ces beaux pays, le Congo, la RDC, Kabila a dit appeler tout le monde pour travailler. Alors tu sais qu'on s'est retrouvé dans Makambouya. Construction de la maison préfabriquée. Paternité, paternité, ma réclamer dans côté preuve yango monani tant babandaki makambu ya kolandela état de droit. J'insiste mutamane état de droit Kabila. Papa. Makambu nyoso pardon. Ozo continuer na yo. Ozo bimisa makambu moko boyo ozo kanisa ozo continuer. Kimisa ngai enchaînement dit. Na yebi ozo bimisa makambu boyo oyoyo. Soki na tiki yango l'équipe bato na ndaku. Non, mais je vais m'expliquer. Il faut comprendre. État de droit, bisoto yebi que non, yango e banditi ne tozo mona ba président na ba baro. Tozana on a sujet ou avant to ko ta sujet wana mambo état de droit wana. To on a sujet oyoyo ya maison préfabriquée. Expliquez non mutuno na tout d'être kota kuna na makambo yo zolo ba. Mais c'est Gloire Bosobe. Hein? Autrement dit Bosoba. Merci beaucoup. Awa tozo lobela makambo ya ba maison préfabriquée. Qu'est-ce que Kabila fait? Kabila avait choisi le ministre des tutelles, qui était M. Bitakira, ministre à l'époque du développement rural. A Zuye, à EBCA, à Sala, programme Moko, Oyo et Kotonga Bandaku, Nakati, Yaba camp militaire, tout Nakati, Yaba place ou Ponaki. A Zuye, programme Wana, avec un prix raisonnable. Un prix républicain, c'est-à-dire atali prix atali population nae, atali peuple nae, atie prix moko ya malamu, je crois même yoka qu'on a procès. Puis ya Kabila qui vraiment prix moko catholique, pour ne pas dire musulman. Hein? Donc c'était un prix raisonnable, c'est-à-dire prix oyo mokonzi ya mboka na souci à peuple à poni à lobibo tia biloko na prix boye parce que zali ba maison préfabriquée. Hein? Tout ça mabanga awa. Tous les briques avec 57 millions de dollars. Beaucoup nani quand même. Population. Bino banoyo que la population. Mais na ebisio prix oyo Kabila tiaki. Bino na époque na bino banoyo que la population. Mais oui, preuve yangoyo. Même construction au Kabila tiaki moins cher, même construction bato mususu ba yeko tiango na prix moko exorbitant. O bino pe bozana kati. Non. Tika makambo wana. Continue. Alors, na kati ba prix wana o batie wana, Kabila pona ki ba prix assez. Tant ba yeko mona o eza na soubassement, nde ba diembeli na simana yango, ba yeko bamba prix o ya mabe. Tant comme il faut ba landela batu wana o ba yibi peuple. Batali siko to landela bango sous quelle forme? Na base ni juridique to landela bango. Il faut za na mikanda. Na ebisiyo soki balandeli sikoyo ba o misuso yo Kabila tielo boko te boko za na soubassement mon côté juridique yo ngolo ba ke non nyoso Kabila salaka ezalaka na ba soubassement juridique mais oui ba to musu ba salaka ngo likolo ezalaka na ba nini moko te mais je vous dis c'est ça oui place na ke na mutuna na ngai ba o Kabila salaka ezalaka na ba soubassement moko juridique oui 5 chantiers trace na ngo ezawapi. Mais c'est étonnant. Révolution et modernité, trace na ngweza. Mais c'est étonnant quand vous me posez des questions. Mais je vous ai expliqué, il y a des autres moutons à 5 chantiers où il est de manière silencieuse. N'a pas ma tête dans une autre mouton. Il y a bien, il y a calme, mouton lobeli angote na makelele. Hein? Tozi construction ya pont o ezwa mina matadi o relier matadi na ba Congo ya elo ya cataracte. En silence, donc, dans le Gumba, mouton, Kabila ne considérait pas le Congo comme un jeu. C'est quelqu'un qui voyait de loin. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains la richesse qui est notre code minier, qui fâche aux Occidentaux. Hein? Aujourd'hui, le président entrant, notre chef de l'État actuel, hein? Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est notre chef de l'État, nous respectons, est fier de se retrouver devant lui avec un code minier protégeant le peuple congolais. Et ça a donné la force au chef de l'État d'agir. Même quand on parle de sauts de moutons, où est-ce qu'on a posé tout ça? Par un programme, il y a président. Mais on a fait ce qu'on appelle passation pacifique. C'est-à-dire,
chef de l'État a coûté qu'on lui mais ça. Naki Tiakovan de la Koutiango, ou et Salamate na RDC Banda, Congo et Banda. Et ça continuité, toi et ça c'est la continuité en paix et c'est l'amour de sa patrie. Ne sali ke makambwani salamana kimia. Le Félix Tshisekedi Akoti a coûté des cours et tribunaux bien organisés. À l'époque, il n'y avait pas cours de cassation. À l'époque, il n'y avait pas cours constitutionnel. Toutes ces organisations-là, c'est par l'impulsion de Joseph Kabila Kabangi. Oui, pardon. Quand vous parlez de l'état des droits, il faut revenir à la raison. Nakata malobati. Oui, tango zoloba. Est-ce que nous avons battu sur Nanda ou Yoka Mwakanda? Parce que comme si na moment nabino c'était du miel, c'était nini oyo batu ba peuple congolais ba bandai ko vivre, batu ba peuple congolais bazalaki kimia esengo ko lia ndenge balingi, bazolo bandenge balingi na liberté, bazo asali mabe bazo kangaye, zoka zoto bito tala malamu. Est-ce que makambo to mona ngona siko yoyo kamwa na mwata oyo le président Félix Tshisekedi asali. Est-ce que l'époque na bino vraiment ezalaki ndeyo zo bokomi ko déclarer paternité ba makambo na nyoso tout na minute vraiment. Mais je voulais confirmer la sujet à procès mais yonim to memi la sujet wana. Non, procès ndetozali. Si j'ai procès dans le bas qui biso n'a pas perdu, nous n'avons pas des avis. Il y a repris ça n'a procès au ESA en cours de l'exécution. Totika ba juge base à la libre. Vous comprenez? Ba juge base à la libre va décider selon la loi. Là c'est normal. Les avis que j'avais donnés, ça c'est personnel par rapport à mes formations de droit. Vous comprenez? Mais ce qui est sûr, tant qu'on a payé avis à Makambo Kabila Sali, ce n'est pas pour fanatisme, c'est ce qui est palpable. Kabila est venu à trouver. D'ailleurs, Paris n'a pas été construit à une journée ou à un jour. Il y a 18 ans. Non, mais plus que 18 ans. Même plus que 18 ans. Mais demandez la construction de Tour Eiffel. Ça a pris combien de temps? C'est-à-dire, Congo et qu'on a construit. Mais Paris n'a 18 ans, ils ont formé mon robot. Détrompez-vous. Détrompez-vous, là je vous assure. Congo et Kotongama progressivement na volonté. Kabila avait cette volonté. Il y a comme un pays n'a pas élection au Mindele Baboyaki. On a passé un moment difficile na Kachamboka Oyo élection Salamina Mbongo na biso moko. Et puis l'élection a abouti lelo na président ou à na opposition. Moi je suis fier. Avec les idéologies kabilistes, moi je suis fier personnellement. Il y a comme on a bakonzi babimi na kati ya mboka de manière pacifique. To bimi si mokonzi na biso moko ba congolais. Et non au mindele bangi ba la biso na makasi. Imam, soyons quand même fiers d'avoir Félix Tshisekedi comme chef de l'État par des passations pacifiques. Et puis il y a comme Kolandela Makambo Oyo Kabila Tikaki à la Nelly Angopé de manière catholique, de manière musulmane. Namokuse, on répondre un cas par oui, vrai ou faux. Ouais. Donc au lieu de savoir que non, au salama, ils ont makambo nyonso au Kabila Tikaki, état de droit, ils ont au Kabila Tikaki, makambo banda kunenge zo tungamana programme 100 jours, tous les salama na minute ils ont Kabila ni muto Tikaki. Oui, Kabila nda Tikaki ba programme mwana nyonso na mesa. Merci. To évoluer et puis il faut préciser, n'a précisé bien, ce n'est pas je dis pas pour dire Bitakour est venu défendre. C'est même projet, c'est-à-dire c'est lui qui avait signé. Mais na primo ko ya malam. Bangonde ba ekobe bisa pri babakisi pri ya moibi. Merci. Population hémorragique na ndaku. Tango ozomona le directeur du cabinet de Chité Awa, le directeur du cabinet et chef de l'État Azolo Bakeno, ce n'est pas moi qui ai visé, c'est plutôt le chef de l'État. Yozo sala analyse ndenge nini. Ponga pe nazomi tuna eza lamuka eza bino to eza banani po bango mibale baza na coalition. Donc ceux qui est caméra za visé tes chefs de l'État, ce qui veut dire tolongoli INC, tolongoli IDPS. Bato batikali na mopanzi eza ka bino na lamuka. Nani azo visé bango. J'avais dit au début na lobaki na bandela que non na makambo tali procès tozana ba invité ya kopesa na kati ya procès wana. Muto akangami on est quand même africain. Oh, moi je suis musulman, je suis imam. Mais dis-moi, il y a des adages islamiques qui disent c'est-à-dire nous pouvons prendre la sagesse même si ça venait chez un fou. Mais si c'est la sagesse, prenez ça. La sagesse africaine dit ceci. Moto a dindi na kati ya mai, akoye ko dembela même na likasa. Po abika. Et ça adage simple. Et ça adage simple. Nani a dembela na likasa. Mais moto a dindi na mai.
Mutu adi na maya ko dembe même na likasa nani agindi na maya azoluka likasa na lobi mutu eza adage yo ndoko zo adage on bandi ko classer yango place yo lingi wana eza mayele ya ba africain nde makambo Kabila lobaka na biso je reviens toujours à Kabila parce que Kabila c'est une idéologie mutu na moko muke pardon Kabila c'est une idéologie pona nini idéologie tokomona tozaki na ba idéologie ya Lumumba Lumumba ina idéologie babomiye na Mindele il n'y a pas à marcher. Mindele ba bomi Lumumba pour na Congo. C'est une chanson que nous chantons na partie na biso kuna pour na Congo Lumumba kenda. Ba boma Lumumba pour na Congo. Et puis il y a un fou belge, moi je l'appelle un fou, un malade, un maniaque. Un fou belge azo se prévaloir que non nana mino Lumumba ah donc yé mutabuka Lumumba minu. Et puis abombi ne mino ngo donc les Congolais sont à l'aise. Alors nous les kabylistes ça chauffe. Ça fait mal. Les kandawana ya Lumumba bino bobitika to continuer to sunga peuple comme. Mais oui. Oui, comment un Belge, un fou, un malade, excusez-moi de l'insulter parce qu'il a mérité ango, abuki linu ya Lumumba, abomba yango na Mulangi, azo l'accepter na documentaire, il est fier. Ayeko ça ni na procès à Kabila belge. Non. Na procès à non, je vous amène à comprendre l'idéologie des kabylistes. Amour ya pays tozanango. Vous comprenez? Et puis tu es zonga Kabila ayeko yana idéologie oyo kabylisme l'amour ya mboka. O tozanango lelo. Ti bozo mona makambo ezoleka oyo za base ya bolingo ya mboka. Koloba ke o non balobi intel azo visé te. To linga Congo et koki pona biso. Mutuna moko poto chité. Maître ti caméra zolo ba bongo ti batutu bazolanda donc ezana batum su ba sala déjà ba allusion moko que non il y a un angui sous roche yoko yebisanga lelo que non FCC PPRD bozana na se alikambo moko te o etali mambo procès wana mais tozana likambo wana ndenge nini est-ce que bozata na même mise te na makambo tozana même mise ndenge nini mukoba kendaki na échangeur koloba na échangeur tuni motuna nazoloba tozana même mise ndenge nini na kati wana tozate ezali programme oyo balamusi yango en plein exercice ya mandat. La population va longola makanisi mususu ke non bato bazo viser longola makanisi ino to chose okochana makanisi ndenge nini makanisi ko kozala nanu te kolongoleza o ezalaki c'est-à-dire makanisi ezate ezala pété et kozala ka pété donc FCC n'a rien à voir dans cette histoire azate mais azate sur quel plan siko ezanani parce que bango bazo lela baso bazo lela ke non c'est un procès politique non il est siko yo politique yango bango mi balé bazana coalition je vous avais dit que je suis juriste je suis licencié en droit on ne m'a jamais appris un procès politique. Il n'a jamais existé un procès politique. Du moins, il y a un politicien dans les collimateurs de la justice. Merci. Kebapé, des prisonniers comme président, tu chité pour nous reçu qui s'assigeait, il y a Kabundi na Janine Mabunda, Oyoyo, Sambaki, Pesi raison na Conseil d'État, Pesi raison na Kabundi, et Parlement, le bail qui a continué le calendrier, mais na minute Oyoyo, Parlement, il y a Kangama. Moyen accès banani eko bakote zate lecture numéro ça la place wana. Bon lecture moi je dirais nous voulons l'état des droits. Nous voulons l'état des droits. Si on parle aujourd'hui de Conseil d'État, c'est grâce à Kabila. Ah donc bino surtout à Kabila té. Nangina mais to ke pas nyoso tout les Kabila comme fier ya ko dembe l'état des droits, c'est pas ezalaka té. Conseil d'État et la cause à la télé. État des droits, tu peux comprendre na komunango batu ndenge batu bazolo makaka na minute yo. Tango beaucoup de séparation et pouvoir est comme clair. Toujours mon pouvoir législatif ezali. Ce qu'on attend on a bien poni bana mona nati. Ezalaki en silence. Ba makambo ebele batu basala mabe na tango na bino til le loyo balanda makaka. Batu basala mabe bakangama. J'insiste, batu basala mabe bakangama. Le quoi nani autorité moko ya munene ya mboko asala likambu pe akangama na voix normal auto dit que non azaki na problème na FCCT bon à l'époque azaki na problème na bato à pouvoir. Mais ça serait injuste. Le quoi nani? Ça serait injuste de dire ça parce que il y avait. Je n'ai pas parlé, je pose des questions. Oui, il y avait un proche même de l'armée, le colonel Alamba, qui était arrêté. Et puis à Koufi même Nakati à prison. Azaki na divergence na binoté. Quelle divergence? Il a commis des infractions.
il a commis des infractions, il a été attendu et condamné. Il y a des généraux, non, il y a des généraux, il y a des généraux qui pigent à Ndolo pour les infractions commises. Oui, Kabound et Janine Mabunda n'ont pas de problème, je peux dire ça. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous devons respecter ça. Quand une institution reconnue prend des décisions par rapport à ses attributions, par rapport à son organisation, à ses organisations plutôt, ce n'est pas à une autre organe de venir imposer. Il faut qu'il y ait d'abord cette collaboration des institutions et puis cette compréhension des contextes. Ce n'est pas à des forces politiques imposer leurs avis et leurs intentions dans l'exercice digne des organes de droit ou de la loi. Non, ce n'est pas ça. Vous pensez qu'il y a une même mise par rapport à cette décision de Conseil d'État? Pensez-vous me charger? J'ai dit ce qui est visible. Pensez-vous me charger? Mais tant que oui, que non, ils ont comme société où il faut la décision pour charger institution. Je me rappellerai collaboration. Je me rappellerai que non, non, je me rappellerai et où tu connais qu'il y a un problème entre le président et le Sénat, la justice. Naturellement, bah répondre qui yango calmement. Balobi batu oyo bazali censé ya koloba. Musala na bango ezali koloba. Tango bokomi ko astreindre bango. N'exercice na bango et comme une dictature. Un député, un sénateur est censé dire ce qu'il veut dans l'hémicycle pour chercher la paix et l'harmonie et voter des lois. Tant que vous député à l'objet bokangi, état des droits. Sénateur à l'objet bokangi, état des droits. Député à fingi, nakati ya hémicycle va voter loi pour na kolongola e. Biso dans les raté. Non, je suis en train de démontrer. C'est quoi l'état des droits? Non, bakangi mutute. Merci. Bakangi mutute. Nazolo bela makambu oyo ezali à droit à député. Il est libre dans l'hémicycle, c'est comme un poisson dans l'eau. Il doit se sentir à l'aise et défendre des lois. Alors quand il défend une loi et après sa sortie, vous vous engagez à une poursuite contre lui. Ça devient la dictature. Vous changez la forme de l'état de droit à une autre forme. Et merci beaucoup. Je crois que Bao Bazolanda Bisso, to Yambaki Imam, to développer si j'ai belé mais par rapport au temps et Sengi to Chité Awa Imam numéro na Lilobana Yasuka par rapport à si j'ai libalo to développer. Oui, si j'ai Nabiso Lilobanga Souk ezali justice ezali moko ya ba pouvoir yamboka. Ezo sala musana yango exécutif pezali moko ya ba pouvoir ya mboka yo sala musana yango donc bakonzi ya mboka ba lité na respect ya séparation des pouvoirs batika ba organe ya loi to ya pouvoir ya mboka etambola ndenge chef de l'état sortant Joseph Kabila Kabange a installé yango avec cette volonté là et ça constitutionnel mais cette volonté d'installer tout ça et de mettre en application tous ces organes botika yango et s'exprimer et kendendengo wana makambo etali pe seni na banto lobeli yango te ko excuser nga na bwaka yango 2 minutes to remarqué moi partialité moko boezali to moni liboso sango ndalekaki a chapeauter seni abe Apollinaire Malumalu. Tu es la deuxième position, Bazui Pasteur. Non, Pasteur Ngoy Mulunda. Tu es koza mutu mususu naître, ye pasteur te, ye sangote. Na tuni mutuna. Oh ya benga mina kombo ya nanga. Mais qu'est-ce qui manque cette fois-ci? Oh babengi nani comment on appelle ça? Organo ebimisaka baba nani
président à CENI. Mais il faut voir aussi du côté musulman. Parce que notre premier article de la Constitution déclare que le Congo c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Bon porter na nous choix na bino pe na elle dans la laïcité wana. Nyoso ezala à côté na bino. Oui parce que biso ba nyoso ba uta pa na bino. Non côté na biso c'est. Non. Ba musulman azalaki na te la personne azalaki na bureau ya non. Azalaki na bureau nanga te. Non. Azalaki na bureau nanga te. Azalaki na bureau nanga te. Est-ce que bureau nanga FCC? Te. Oh vraiment. Façon des années to le bureau nanga za. Ke na le te bureau nanga za FCC. Bureau nanga za yo mutuna kaka soki yepe azalaki na senité. Azalaki na senité. Azala ou pas. Choix beau porter pena nous na côté ya ba musulman. Hein? Beau porter choix na bino pena nous côté. Mais c'est pas que bolinga bon sa casquette wana ba musulman pona ko zipa moi vérité mo au peuple ba luka ba découvrir. Peuple découvrir vérité nini. Élection de Salama na volonté, j'ose croire que avec la formation de Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi va peut-être emboîter les mêmes pas. Hein? Parce que même monsieur Zelengi mingi et donc il y a aussi là mais Kabila avait dit quoi? Kabila avait dit Congo ezaya Kimbangu, Congo ezaya Kimpavita, Congo ezaya Lumumba. Elingo lakisa nini? Amour ya Congo. Oh Congo la koza nango ale kananzela wana mieux vaut mourir. Mais Congo ezala ndenge Kabila tika ki yango. Ndenge Mobutu atikaki yango, ndenge Lumumba atikaki yango, ndenge Félix azomemela yango et puis ndenge Félix agotika yango. En tout cas, vous voyez. Donc tozo lingato pousser président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a remercier. Il y a ces nisques au monde logo ni et puis si tu moi trouble les ana trouble les ana comico na biso na minute biso to loba je vous informe trouble les ana trouble les ana comico na biso et dans notre moko o ya biso ministre asinyaki bandeko ba mizima amoni lokola ezali ezwami na mopanzi moko baza libre à réclamer parce que ça droit ya congolais nyonso tout amoni papa na ngai tozana nini ba pekisi et précisément en respectant aussi voilà faut tout ça mibe comme konza mboka toi na état d'urgence na ko respecter à distance ya makambo etali covid-19 ouais c'est ça bato basa lo yenge ba respecter à distance non ba ko de respecter parce que l'état azawana déjà zolandela bango mais to ko senga na ministre de la justice par amour et paraîtrait mais ça c'est bon na aucune licence mais na monika na ba publication na bandeko ba komeli biso que non mobulo ezakuna ba musulman na ba policier on a ba communication ya réseaux sociaux oui réseaux sociaux ezapena ba image donc to ko minimiser ngote makambo bandaka na réseaux sociaux merci beaucoup hein mukanda ba lakisi kuna ya Soraya et puis même na réseaux sociaux hein makambo bandaka na réseaux sociaux parce que ça communication donc ce qui est sûr ministre de la justice et garde des sceaux a aidé biso a tia kimia na kati ya communauté au préalable et sengeli na ye avant a décider pour na assemblée générale ya communauté moko boy songolo il faut azwa quand même avis ya communauté yango avis wana ezala impartial ezana parti mon côté nde akoko réussir ko sangisa bato wana toza communauté munene on est à peu près à 20 millions de musulmans, à peu près 10% ou 15% de la population congolaise. Donc, ba vena yango pour kimia régner na kati mboka, islam ningo laksa paix. À l'islam dit nous salam de balobaka. Moi je suis un imam. Babi islam ezali religion ya paix. Comme on a salam et laksi kimia. Donc, to ko lingate ba musulman ba kota na kati ya ba trouble, ba kota na kati ya ba désordre. Toza na kati ya harmonie ya paix pour to ko bénéficier ndenge moko na ba congolais nyoso ndenge moko na ba chrétien et puis en plus ministre aza musulman te makambo etali ba musulman esengeli na yo otuna ba musulman merci makambo ça un peu bongo nde makambo etali ba musulman esengi na yo otuna ba musulman pour comprendre biso toza musana biso ko tuna mituna bato bazo répondre c'est lo bango awa wa to tunika ka mituna et puis ba répondre na ndenge esengeli to fingi mutute to lobi mabe ya mutute to sali kaka analyse ngawa bino gloire bosobe autrement dit bosobal volding gituka Derrick toza awawa pona ko sala makambu po to memela bino ba information véritable yango to memeli bino ba information zala branché na ma mission télévision au kotika la kozala décider awawa ne place d'information ya malamu ezoleka zala branché awawa comment na sewana
comment numéro ya ngwana na se comment tu ko répondre yo proposer mutu nani to yamba to ko yam lukaye pona yo na bosani binote papa Mukrekej na poto bande ko nyonso tout bazolanda biso papa Ramazani papa Leki yonde babenga papa Leki na France bande ko nyonso tout bakomela kingai vraiment na répondre bino déjà tozozela bani mususu koma benga appel toko yamba lelo tosuki awawa lobby actualité mususu ezali s'abonner na ma mission télévision pour zalaka direct na mnenge na ipsa batolo mo muke ya suka na 30 secondes donc tozana message ya SP Emmanuel Ramazani Shadari oyo a sengi na ba cellule de base nyonso ya PPRD tozongela ba activité mais en respectant ba mesures barrières, c'est-à-dire tozawana na katia ba cellule de base